Bonsoir, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Nambo kanini bozali, l'heure à laquelle vous me suivez. Na pesi bilumbo te na kombo na Yesu Christo. Na yeli biso le message moko ya munene po na mboka na biso. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Soki nzambe alakisi biso makambo oyo, soki nzambe azolobela mboka na biso, c'est parce que bosani biso te. C'est parce que ayebi mboka na biso. C'est parce que azomona souffrance nini ezali koleka na mboka na biso. C'est parce que azomona makila oyo ezotanga na mboka na biso. Nakumisi nzambe e natiki mama na maboko na ye na kombo na Yesu Kristo, makila na Yesu Kristo ezipa biso e protéger biso po yango nde esomba mabe na biso, yango nde e batelaka biso. Na kombo na Yesu Christ, esika nyonso tu bokolanda message de protection ya Jésus Christ de Nazareth ezala na biso. Mais bien aimés dans le Seigneur, na un message au Nzambe a pesingai a la kisingai et en tant que messagère naye na message yoko pesa yango po peuple na biso, peuple nanga, peuple congolais ayeba mukie po nzambe na biso alakisi biso nyonso te, alakisi ngai par exemple exactement makambo nini ezosalama tina suka te, mais en partie comme la Bible nous dit nzambe nde ayebi nyonso apesaka biso ba messager na ye ba message en partie apesaka nyonso te po muta ayebi makanisi ya nzambe te oyo ebombani eza pona nzambe pour la gloire de Dieu. O nzambe la kisinga, o nzambe pesinga, yango na memi na miso ya peuple congolais nyon surtout akoka ko comprendre makambo nini ezoleka réellement, akoka koyeba buti ya koyeba makambo yo, buto nzambe azolakisa biso makambo yo na loba yango tout le temps ezali kaka po toyeba kosambela pona likambo nyonso nzambe akolakisa biso po toyeba kolela délivrance, toyeba ko beta sete, puisque prière ndenge to sala rapezaka important to diriger prière na biso bien. Soko yebi ko diriger prière na yo e kozala reçu po okoyeba exactement. C'est pourquoi la Bible nous dit que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Soko ozana révélation te okoyebe loko nini ezoleka te, okotambola okotourner en bourrique puisqu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Révélation est très important. Koyeba makamni nezo sala meza très important. C'est pourquoi nzamba yebisi biso, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et la vérité te rendra libre. Vérité nde randaka batu libre. Yango pe lisusu alobi na Osée 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Soro za na connaissance ya likambute ozala perdu. Na kumisi nzambe po azolakisa biso makambo yo, alingi toyeba makambo yo, oyo ebombanaki azobimisa na poisa. Oyo toyebaki te nzamba amonaka nyonso. La Bible déclare que rien ne restera caché na miso ya nzambe, qui ne soit découvert na miso ya nzambe na biso. Alors nazo yebisa biso bandeko, mes frères et sœurs, eloko nini oyo nga na moni nzamba alakisaki nga. Nzamba alakisi nga esika moko neti armoire moko boye. Eza lokwa armoire, en fait ezali armoire moko na genre ya étagère, voilà. Eza neti dressing moko ya polele, mais ezali na ba étagère. Ba genre ya ba placard auto tchaka ba sapato ou bilamba plié, auto tchaka ba bilamba plié, ba t-shirt ou bien ba sapato oko classer nango oranger ba t-shirt ou ba biloko plié ou ba chemise peut-être plié oko tcha nango ka biloko plié. Je pense que vous ba étagère to tcha nango pe na ba kajibi pour na coordonner moi ba course, voilà. Et là, on a bongo armoire moka bongo, et ça qui siko moulai, et ça qui vraiment nene. Siko et ça na ba compartiment, et ça qui na ba compartiment. Et kabwana séparé.
ezali boye d'abord moulayi na colonne et puis eza séparé et puis eza séparé et puis eza séparé sikoyo likolo ya ba armoire wana nyonso to ya étagère wana likolo ya étagère ezalaki na basapato ebele basapato ebele na première étagère na deuxième étagère na troisième étagère rangé bien rangé sikoyo ngai nazomona étagère wana nazomona yango mais nazomona yango nazomona pe basapato eza vraiment ya kotanda ma place wana basapato ebele tellement ebele kezaki superposé basapato mususu likola basapato mususu basapato superposé et alors na kotala namoni basapato et namoni bato batelemi liboso ya chaque colonne wana na chaque rangée ya basapato bato batelemi donc et puis na basapato yango eza na ba prix donc eza basapato ya koteka donc tango ozoya vers na esprit ndenge nazoya esprit ezomonisanga ke basapato wana eza ya koteka voilà eza basapato mais ya koteka mais eza na bacarton te eza na bacarton te ya sika te nde tosombaka basapato tomonaka sapato na carton non ezali na carton te basapato wana ezalaki bien rangé na baétagère alors nga nazosapproche namoni basapato namoni pe bato bazoteka basapato donc na comprendre esprit saint et faire comprendre nga ke basapato wana eza ya koteka alors na s'approcher ti na ye na pusani pembeni et na ye na telemi liboso ya ranger moko ya basapato et bizarrement mutu wana nzambe nde na bolingo na ye afungoli ye munoko po ayebisa nga sikoyo nde qu'est-ce qui se passe nga namoni bato pe bato oyo nayebi te bazoteka basapato mais mutu moko na kati ya bato wana nde abandi koyebisa nga eloko nini ezosalama wana eloko nini ye azosala wana mutu wana alors abandi koyebisa nga lobi basapato oyo eza ya koteka mais eza basapato na biso te biso nde totelemi boye biso nyonso tu toza kosalela mutu musala donc toza bavendeur koko bazwi biso na musala mpona koteka mais mukolo basapato oyo yeyo alakisi nga mukolo basapato et natali mukolo basapato siko mukolo basapato azalaki bien vraiment azozwa vraiment soin ya basapato wana ke bateka ngo bon ndenge ka bapatron bazalaka patron aza sikoyo na nsima ya étagère wana et l'air natali patron na nsima mukolo basapato wana o bango nyonso bazoteka mukolo nango donc patron ya musala wana bango bazosala oyo ordonné bango bateka basapato oyo azoveille aseke bateka basapato ezalaki mokonzi na biso ezalaki président na biso ya mboka na biso. Mes frères et sœurs, en tout cas nga pe nazalaki choqué nayoki mawa nayoki vraiment pasi et vraiment mes frères et sœurs naza tellement na makambo olobate naza vraiment neloko loba mingi te place wana nga nazo senga na bino bandeko bana nzambe bo discerner bo senga Saint-Esprit à faire comprendre biso makambo nini ezoleka na mboka na biso pona nini nzambe alakisi biso eloko ya bongo pona nini nzambe apesi biso message ya bongo po omoni bato o bazoteka wana na sima na bango mokonzi azali et na molimo et faire comprendre nga peke na sima ya mokonzi wana pe mutu mususu azali. Donc c'est toute une chaîne en plus. Ezali chaîne mobimba. Bango bazoteka na sima ya un patron, na sima lisusu ya un patron. En fait c'est ça. Eza singa mulai o ezo salisa musala wana. Sikoyo mes bien-aimés dans le Seigneur na zongi na makambo nini oyo nga na moni oyo nga na utu ebisa bino. Na zongi na explication na discernement na selon la parole de Dieu. Po nzambe apesi biso message wana alakisi biso oyo ezo salama alakisi biso bato batelemi bazoteka basapato na sima nango mokonzi azali et voilà mais eloko nini au juste nzambe alingi ayebisa biso. C'est pourquoi mes frères et sœurs nalobaka toujours avant to banda kolanda message avant
même bo banda kolandanga ou n'importe quel messager du Seigneur, mutunyo son nzamba ko telemisa lelo apesa un message avant ya kolanda malamu faut ça la prière. Il faut prier mes frères et sœurs. Il faut sambela nzamba apesa au discernement. Saint-Esprit par son esprit apesa au discernement ya ko comprendre parce que c'est très important. Nzambe alobaka eloko monte sans bima na parole na ye. Nzamba alobaka eloko te azala libanda. Alors, eloko nzamba la kisa inga place wana armoire wana oyo nga na monaki ya munene wana. Elingi kola kisa mboka na biso. Elingi kola kisa Congo, RDC, Congo. Et ba compartiment wana oyo nga na monaki chaque compartiment ezali ba mboka, ba région donc. Ba région séparée, ba région na biso nyon surtout au tozana na Congo. Et alors na chaque région ezana ba sapatu nango. Donc ezana batu. Ba sapatu wana eza milimo ya batu. Ba sapatu wana eza ba âme. Ezali ba vie ya batu. Je pense que eza vraiment très clair. Ba sapatu wana ezali batu. Alors Nzambe azolingola kisabiso par là que mboka na biso makambo ezo salama ezali na bato bazana sima bazali nde na intention yako teka ba âme yako bebisa milimo ya ba congolais yako verser makila ya ba congolais. Pour quelle raison? Wana Nzambe moko ayebi raison valable o batu wana bazo salisango. Dieu lui seul le sait. O Nzambe apesi ngai yango nga na memi. Mutu o ya koyeba plus. Pourquoi? Peut-être que o azana kati ya makambo wana. Comme moi je ne fais pas la politique, nga na memi message et na yebi bilembo o Nzambe apesa kangai o apesa biso nyonso bana na ye toyebi tina ya sapatu. Toyebi signification ya sapatu. Sapatu na yo mutu eza bomoi na yo. Sapatu na yo eza vie na yo. Et puis sapatu Nzambe alatisaka biso eza protection na biso ya évangile. Sapatu eza bomoi na yo mutu. Ndenge ozotambola. Et alors na ba compartiment wana ezaki na ba sapatu et ba sapatu ne nikola kisa chaque région, chaque coin nyonso tu ya Congo, milimo ya batu ezali kotekama. Donc ezali kokende. Avenir ya peuple congolais ezali kokende. Avenir ezo kufa, mususu ezo kufa spirituellement, croissance ezali te entassé ezo kende. Donc ezana ba commanditaire o nasima bazali ko teka mboka. Bazali ko détruire peuple congolais. O Nzamba la kisa ingezaki mboka na biso e ba sapatu wana nombre ba sapatu wana nyoso tu na monaki ezalaki ba âme, ba esprit ya batu et ba compartiment na ezalaki ba région. Ba région différent, ba endroit différent oyo ya mboka na biso. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ezali mawa pe pasi pour na biso, mais soki Nzamba so la kisa biso makambo yo ezali po azo sala quelque chose. Ezali po Nzambe na biso azo travailler dessus. Ezali po Nzambe na biso azo kakolela na biso. Biso tozo bondela po na ba âme ya bana Nzambe, tozo bondela po na bandeko na biso bazo souffrir, mais Nzambe pe alalite. C'est pas qu'il est distrait. Puisque son Nzamba zaki distrait nga la kisa biso te. Anga la kisa biso te makamni ezo salama. Anga la kisa biso te ba secret ni ne bombani o ezo salama na molili na mboka na biso. Anga la kisa biso te. So razo la kisa biso c'est parce qu'il veille sur nous. Et loko Nzambe azo senga biso ezali tozala attentif, tozala distrait, to comprendre makambo ezo salama et to lukaye na mabondeli nde Nzambe azo sala. Tant tozo bondela pona ba âme. Voilà, Dieu nous montre Nzamba la kisingai par exemple puisque na lela rapona ba âme. Pona monelo msuni ninga na osambela te. Na osambela Nzambe pourquoi? So na sambeli pona ba âme batute.
pona sambela pona baninga te na sambela pona nani pona nga puisque nga na sambela pona nga nzambe azobatela nga. Alors nzambe soka tienga pona peuple na ye, je prie pour les âmes et nzambe azolakisa nga ndenge azodélivrer ba âme bana na ye, azolakisa nga qu'est-ce qui se passe avec les âmes de ces enfants. Et nzambe na biso atiki yango te, ça ne restera pas impuni. Et Bible dit biso que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un jour où nzambe a saché, et ça déjà dans le calendrier ya nzambe, où ya kotia fin stop na makambo wana. Il va le faire. Nzambe na biso azana temps où il y a chat. Comme on est mususu ezalaka temps, il est le maître des temps. Azana temps où a fixé pona wana, bandeko o bazolela pona mboka na biso, boyo ka message au puisque nzambe na biso il est derrière. Il est derrière, il voit tout. Ayebi makambo zo sa na mboka na biso. Alalite arotika yango te. Mboka na biso ezobeba pona bakambi ya mabe, bakambi o bazo kamba mboka mabe, bazo détruire mboka, bazo teka mboka tongo midi pokwa. Na ba pasteur ya mabe, ya lokuta, o bazo mema bana nzambe na confusion. Na nzamba apesinga message na zo landisa siko ezali ya musicien profane moko nzamba la kisinga makambu na ye et ezali justement wa bango nde bazo détruire peuple congolais mingi makasi. Mais Dieu voit tout ça. Na ane o nzamba lobaki na biso ke akosala azosala pe nga nazomona nde nzamba azosala. Nzamba azo exposer mingi, nzamba azosala mingi et ce n'est pas encore fini. Nzambe sora pesi parole na ye akomisa yango tina suka. Alors moi je vous dis vraiment mes bien-aimés dans le Seigneur, message ezaki message ya juste ya mboka na biso, toyeba makambu nini ezosala na mboka na biso, toyeba oyo ezosala na kobomba na tina nango ezali tobuka mabolongo na biso na se biso nyonso tolela pona ba âme. Soki tozolela pona ba âme, tolela pona biso te. Ndenge na uti oloba pona biso moko te. Tolela pona baninga. Poso tozo bondela pona baninga, biso moko to nzamba azo bakisela biso. Nzamba azo yoka kolela na biso pona baninga azo pambola biso. Tolela surtout pona baninga, to intercéder pona ba âme oyo nzamba azo lakisa biso ezali kotekama. Ba âme oyo ebungi nzela, ba âme oyo innocent. O bazo détruire tout le temps. O ezotekama sans basenga yango, sans le vouloir. Tolela pona bango, to sambela pona mboka na biso, et nzambe na biso azoyoka biso, na moni yango penza ke nzambe azoyoka biso, puisque nzambe nenga azolakisa ngai mikolo ezali ba âme, azolakisa nga ba âme ya bana na ye, puisque je pleure pour les âmes de Dieu. Nazo sambela pona baninga. Vraiment mes bien-aimés dans le Seigneur, nzambe na biso azala na biso nyonso. Message yo efungola biso ka misu koyeba makambo ezosalama, to partager yango, to senga na bandeko ba bondela pona mboka na biso, puisque oyo nzamba lakisi biso basapato wana ezoteka mesili nanu te, esili nanu te malheureusement ezotekama. Alors nzamba lakisi biso, puisque soki nzamba lakisi likambo ezali po to condamner yango par la prière, to condamner lokwana to bondela po esila, po esese. Nzambe na biso akoyoka, puisque azomona à répondre ngai. Tant on a zolé la pona ba ama nzambe a répondre ngai. Donc soki to leleli nzambe na biso na makambo ala kisi biso ako répondre biso, ako sauver ba âme. Donc nzambe azala na biso, mes frères et sœurs, oya talinga pona mbala liboso, aimez vidéo, partagez, panza pe sango oyo, senga na ndeko oya za pembeni na yo, abondela pona mboka na biso, soki osabona ki nanu te, s'abonner, mon frère, ma soeur, pour te partager la révélation Nzambe, azo pesa biso ensemble. Que Dieu soit avec nous. Qui m'a Jésus Christ et Zalana biso. Et moi, je vous dis à la prochaine, mes frères et sœurs. Au revoir.